eza grâce ya ba client wana ya JPX yango ndo moni pe to ça l'émission lelo tozong seli yo merci oluki penda ofuye information ozo lobi que non JPX wana ya kala lelo bo JPX toujours na tête nango eza toujours une personne oaza ko kumbelango et ko 7 ans na 7 ans wana likambo na client moko te kokoso moko te na biloko bato tozana biso ko tutokoma dépôt na biso koma ko tonda yake bato mususu bazo récupérer ba biloko na bango te na ebité ceux qui za ke non ba kufa to baza wapi mais na lisolo wana problème ezate na ozong c'est lango pakalowi tout mec un peu comme ça moi analyse par rapport à 7 ans d'existence, il y a agence au Tebi qui c'est pas facile au fait. Tebi agence mingi ba congolais ara une année et koufi. O ba changer, o a tekeli kingani. Donc collabore, azibol na. Par lobi maramba agence au Tebi qui ba congolais, moi confiance c'est à la raté. Mais tout le monde quand même na GPX confiance c'est à li fiabilité, tout le monde ba ndeko baso ya awa. Kabino moko. So confiance en eza te talebe ya bakoli. Donc ba pesa encore esika oyo ezali ya confiant et puis toi sabino que non et là moi je tourner bateau 7 ans yango yo biso kaka le colonel Loboko la GPX donc 7 ans Volanda Congo promo donc si tu es kangi ba site tout posa patron biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es ba site tout Congo promo donc fin batika au vivre toza Rafingindo o ya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scantene zalaka donc bango batika la quoi si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scantene koti kaka donc to leki na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo promo oyo ezabudu ya bosamba te tembe na mutu te mikolo Congo promo nde Trois fois Congo Promo TV, boya Sal Mokilina, SIA, ingénieur Rafingindo nous petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Pour la Potonios Belgique, la Potonios. Ouais, balobi Rafingindo, Congo Promo à suivre. Toujours idéologie, Bibolandango, aspect. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Rafingindo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina baki. Tara Congo Promo to kota partout. Bango ba limiter biso de kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh, site, pendant ma BTP, pour ça, site, au niveau des États-Unis, des fois, le Congo Promo TV, Rafingindo number 1, Babi 001, dans la States, niveau Matoso, aux États-Unis, niveau Waboy, il faut qu'on les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la biche, mais c'est pour le Congo. Voilà, tous les coups sont permis sauf les injures. Bonjour très chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci également à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com. Merci pour la confiance que vous accordez à cette émission. Bonana et merveille à tous les fidèles de ces grands sites. Bonana à tous nos fidèles, tous ceux-là qui ont toujours aimé cette émission et qui ont toujours soutenu cette émission de loin comme de près. Aujourd'hui, dans le cadre de la découverte, mesdames, messieurs, nous allons vous faire découvrir, pour vous qui n'avez pas encore découvert cette agence GPX. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous sommes rendus sur le terrain, voir comment est-ce que cette agence est en train aujourd'hui de décharger leurs propres containers, puisque vous savez, c'est pas facile pour un Congolais de gérer toute une agence, et aujourd'hui une agence qui a duré plus de 5 ans déjà d'existence depuis sa création, et cette agence qui est en train de servir les Congolais de loin comme de près. Vous savez déjà, dans le temps, on ne faisait pas confiance aux Congolais, puisque à chaque fois qu'un Congolais organise ou monte quelque chose, c'était toujours difficile de lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours perte des histoires, il y avait toujours manque de confiance, il y avait une certaine façon de mal gérer les choses. Mais aujourd'hui, avec un Congolais digne de ce pays, qui s'est décidé de servir son pays, qui s'est décidé d'aider ses frères, qui s'est décidé de mettre le PQ là,
à la disposition de ses frères, de ses sœurs. Voilà pourquoi est-ce que les lots Kiti, nous sommes en train de voir derrière moi, donc vraiment la Simananga. Cette agence GPX, ils ont servi les Congolais, surtout au bazar en Angleterre, au bazar en Londres. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les lotos, c'est là qui les lotos qui t'a total, comment est-ce que les conteneurs na bango et aki, et ces mêmes conteneurs au bas décharger yango surtout et d'ici là bazo servir bande konyo surtout au ba tiaki ba colis na bango na kati ba conteneur oyo. Voilà ce que nous nous sommes intéressés tout mais un peu quota là. Comment est-ce que les Congolais au Sala Moussala na bango, puisque c'est pas seulement en matière d'argent. Si vous avez besoin d'envoyer l'argent, bien l'adresse est bien connue, c'est chez JPX, déjà sur l'Opori, 73 sur Kassavubu. Une seule adresse pour vous qui avez besoin d'envoyer de l'argent pour vos frères pendant les périodes de fête, pendant les périodes difficiles. Donc n'hésitez surtout pas, il suffit seulement d'envoyer dès que le code arrive et on va le servir sans problème, on va le servir sans tracasserie et pas seulement en matière d'argent. Et voilà, en matière de colis aussi, vous avez des colis envoyés au Congo. Aux en et que vous en avez besoin au Tindango à Bandeko Bazana Congo Basale la paix en voilà une seule adresse. Donc JPX et ça agence et mettre ba option nango nyon surtout pour Nabino. Voilà to wando poussa na to moni pe Bandeko pe baye awa. Bazo zela pe bakoli na bango balingi ba servir bango to wando poussa na to sola pe moi muke na bango. Nazomona ba maman nanga baza côté oyo. Tebi ke ba fête eleki malamu. To sola moi muke na bango to yeba pe bango et ça la bango ndenge komona ki biloko bandeko na poto ba benga ki balobi te biloko ekomi ba epé sur place ba moni ndenge biloko ezo kita. Maman bonjour. Bonjour. En tout cas santé malamu. Maman to moni a l'agence GPX ça en tout cas en tout cas ça ngeste quand na mona agence sabo ete bazo kitsa biloko bozo tala bozo zela ngo po bozwango non na mona te na moni ka lelo baso ese biso déjà lobi ke ezo ya lelo to yebi to kutia ngo bazo kitisa to zo zela ngo po to zwa non na mona agence sabo ete donc GPX les a fait. Voilà, merci beaucoup. Mais maman Dilobani no ki koloba quand même na kolo agence oyo puisque neza la moni moi conseil pe en tout cas na osenga benda nzamba pambola mokolo agence oyo pour comprendre que pour motema oyo azanango na ebité. Voilà, merci beaucoup maman. Bonne année, meilleure vœux na yo. Merci maman. Voilà donc tout le monde ezaka maman te to poussa na tout le monde ndeko na biso pe moi si aza awa. To sola pena ya muke puisque tout le monde JPX marambo ezo sala ezo mona na miso ya bato. Congolais azo servir bande connaît ba congolais. Maman mbote. Mbote papa. Bonne année. Ah merci pareillement. Maman merci. Ezo sala ndenge nini komona lelo. Qui déjà message parce que nous y a quoi aux biloko na OEP sur place moni biloko nezo kita selon karane ba ripsa ki okeno mukolo boyeko kita yo pe oyo moni makambongo et salon bon et salinga bien pour na satane écouter que dans biloko on lelo ba benginga lobi kutu ba zwinga teti ba komela na testo na ta na téléphone na ba benga na on biloko na CPL makas na agence abonné na monate na CPL makas pour ba ça musala ba kitoko e monana na s'attendait écouter que dans un biloko on lelo mais bango mo ba bengi ngana dans un biloko et on a CP makas mais moi le ba tant que ndeko moi c'est puisque BP papa JPX azolanda yo moi papa Gaston pe azolanda moi le loba na yep peu moi conseil na bino ba maman puis que agence qui ne tout ka liboso non on peut ça conseil non na bandeko o ba vendre si ba biloko ba ça en posa e ya ba bandeko na bango ba luka ba tinda en agence ou agence moko 555 agence Nzamba Pambole qui est de Liboso, Atiango Maboko, vraiment na CPL Makasi. Voilà, très chers amis téléspectateurs, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes en train de voir ce que cette agence est en train de faire. Et ce qui était difficile hier pour un Congolais, puisque faire confiance à un Congolais, deux fois, les gens disaient toujours que les Congolais n'ont jamais été sérieux. Mais voilà, avec JPX, vous sentez qu'ici, la confiance est toujours là et il est au service d'ailleurs de ses frères ainsi que de ses sœurs. Vous êtes en train de voir que les logos donc vous sentez que Azo continue comme ça là, parce que mais comment est-ce qu'un Congolais qui se décide de prendre son paquet au service de Bandekonaye, et à chaque fois qu'il fait le message à que lobby biloko yokoma bozomona ki biloko sur le même heure bozomona ki biloko ezokoma. Vous êtes en train de voir comment est-ce qu'un engouement terrible puisque tout le monde tout à l'heure ba conteneur oyo et kitisi biloko et kei et bozomona comment est-ce que misusu ezoya donc en tout cas tozo continuer toujours ko poussa na nakati
Voilà, nous sommes en train de rendre à l'intérieur. Bozomona, comment est-ce que Biloko Isa Awa est belé. Et nous sommes en train de voir tout ça. Isa Biloko et Outi Londres. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, que ce n'est pas seulement en matière d'argent. Même pour vous qui avez besoin d'envoyer des biens, donc n'hésitez surtout pas, puisque une seule adresse sur l'Opori 73, l'agent JPX est là. Donc vous pouvez aussi mettre vos biens, vous pouvez envoyer tout ce que vous avez à vos frères ainsi que vos sœurs. Et Bokomona. Donc Bokomona, et comment est-ce que Bandeko Baza Awa, Bandeko Nabiso, Congolais, bandeko na biso ba congolais bazoya ko récupérer biloko na bango oyo bandeko na bango batindela ki bango ko uta déjà mikili na poto pe biloko yango ekomi awa. Mesdames, messieurs, donc vous qui avez besoin d'envoyer l'argent, n'hésitez surtout pas, une seule adresse JPX, bien sûr sur l'Opori 73, où vous pouvez envoyer votre argent sans problème, sans inquiétude, et à chaque fois, c'est seulement à la minute, question seulement d'envoyer, une fois le code est là, et votre frère ou soeur sera servi sans problème. Donc 5 sur 5, sans problème avec JPX, bien sûr, où nous saluons déjà le boss Gaston Tchenda, Oazosala Moussala Kitoko, puisque Congolais, comme on a Congolais, ça confiance, autrefois c'était difficile, puisque et c'est pas seulement, on ne se limite pas toujours en matière d'argent, par rapport il y a c'est-à-dire que donc il y a encore une possibilité, tu peux encore prendre ces biens au Tindeli Nekonayo Aza Awana Congo. Donc une fois au Tindeli Biloko Kotine agence, code Ezali, Pessie Mikolo. Le délai est bien respecté. C'est-à-dire, donc vous n'avez pas encore une raison à noter. Moi, je la bino puisque l'agence est à la rater. Non. Donc vous n'avez plus cette raison puisque les lots de Konabis au pesa moi na moka na souci wana puisque comprendre guipé. Non, il faut servir aussi la nation et voilà, azu quand même paquet naé a tué yango Angers et nous sommes en train de voir comment est-ce que ba conteneur ezoya ezo kitsa biloko. Tout le monde a bande ko baza ebela na kati ba ko biloko na bango. Non mais kapé ko poussa na pena tout na pe atama motuna na bandeko o baza awa ezo sala bango ndenge nini na moni mama aza pembeni awa na fana pembeni na mama puisque ba mama nde apesa ma pambole. Maman, bonne année. Merci pareillement. Bonne santé. Santé za moi malam. Merci maman. Moni oza awa na agence yo poyeka ko za biloko yo sala ndenge nini komona quand même mona mboka andimi pe ko servir mboka na ye biloko ezo ta musika pe ezo koma awa sans problème eloko ezo bunga te ezo sala ndenge namoni asali eloko moko ya malamu pour participer aussi dans 5 chantiers. C'est ça le développement. Si le développement de notre pays. C'est bien tout ça qu'on féliciter mingi. Netinga mwana nanga aza na Londres emefika tindaka bakoli nyonso nazwaka nde naye boye naye kozwa de koli mais oyo nasi nazwi deja etikali koli ya monene nazozela yango mpo nazwa. Voilà, merci maman kasi yo pe lokola maman puisque tu dis que bino nde batu bopesaka biolakisaka biso nzela komona mwana na yo sala musala kosunga bandeko boye moi conseil pe kosala pe malamu ye pe papa garçon place azali alanda yo na kopesa ye conseil ke a continuer kaka boye po azosunga biso mingi eza na ba agence ebele bakoli bandaki koya ba difficulté bazoyibaka okokende boye biloko nyonso basi babendi okuta koli bayibi biloko ebele ezaki pe bakoli mosusu ebungi okozwa pe eloko moko te. Mais pas ya JPX tozozwa biloko nyonso a continuer kaka boye nzambe pe akopambola ye apesa ye ba vie longue vie tozo souhaiter ye pe ba bonne chance nzamba asunga ye kaka po a continuer boye tozo sepela mingi. Voilà. Amen. Ngana lobi déjà amen à place puisque c'est vraiment profond. Merci beaucoup maman. Mon frère, bonjour et bonne année. Merci. Bonne santé. Ça t'est bien. Mais ils ont salon n'engeni comme on appelle quand même ndeko na yo congolais. Azo songa pe bandeko à travers l'agence Oyo, Tchepe Bilo, tout le monde peut commis. Eza bien pour l'agence monsieur mona ochelo nao. Pour mona ba yibi ba fungo yo zwango bieti mais pas na so oche ozwango bien. On a topé ça merci à continuer car. Voilà, merci. Merci ndeko na ngai puisque en tout cas le tout année m'a pas molli donc namoni de tantine azotala azana na chombo kuna donc aza concentré mais na déranger moi moké et ça bon côté donc na déranger moi moké. Tantine bonjour et bonne année. Bonjour bonne année merci.
Mais tantine ça l'onnenge nini comme on a mon mboka de Gaston tout mon agence au GPX les lots bache biloko et pe awa sans problème 40 koli ndenge bakanga kyango oki koloba nini na ndeko na yo o salam salabwe. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Namusala Madame Oiseau Sala, vraiment, félicitations. Félicitations. À continuer, à Koba, à Baksa Moussala, comme Isusu, bien pinda ma casse kolika. Sérieux, ka ebele, Moussala déjà simbi, c'est bon, tous va coller sans problème. D'un batindi, soit économie, code, nous sommes bien, au retirer l'eau sans problème. Voilà. Merci ma soeur, donc voilà, donc pour tout à l'heure, donc j'étais en train de dire que nous sommes devant l'agence GPX, donc déjà à l'intérieur déjà, vous êtes en train de voir comment est-ce que les lots vont servir, batuba colline à bango, et outil musika et outil na poto, puis les lots à décharger ba conteneur et ba nekotu bazozoa. Biloko na bango nenge et ilaki. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure que pour la même bandeko au bazan a besoin un bon, c'est-à-dire vous avez besoin d'envoyer de l'argent et pas bandeko. Donc ça ne sert à rien le loto enrichir étranger. Hein, pour ne pas faire la publicité de toutes ces agences-là. Oh non, agence à Mindele. Donc voilà aujourd'hui un fils digne du pays qui se décide de servir son pays. Les lots à zone d'ima. C'est-à-dire il suffit seulement de mettre l'argent là-bas, à partir de Londres, toi en Angleterre. Awa, une fois code est commis, à la minute, tu es servi. C'est sans problème, sans inquiétude. Ils ont noté que Noyaka, les lombons aussi, les lobby, maramona awa, ils ont raté. C'est-à-dire la confiance, la fiabilité. Donc, au moment que awa, ponctualité dans Moussala et Salama. Donc, GPX, toujours continue toujours, toujours pour ça dans Mouké. Bozo mona côté guichet Zakuna. Bandeko bazo zwaka ba biloko na bango. Nazo poussa na otala neni ba colis et côté yo. On s'approche, hein, mon cordon. Puisque tout ça, na cordon na Serge Mpiana. Tout le monde comment est-ce que biloko eza awa, les lots congolais, baza servi par rapport à biloko na bango oyutaki musika et komipe sans problème. Donc j'étais en train de dire pour na bandekotu botinda rambon. Ne pensez toujours pas que baza limité na marambambon en matière d'argent, pas seulement, mais seulement il y a encore une autre option au Izalaka awa déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire le lopekotin da biloko na yo. Vous avez des histoires en anda vous en a raison le souci le baté maman moi na tin de lo biloko boezate. Biloko vous en a potona, il y a une possibilité c'est biso peto zwango awa. Ote moni biloko moi zo traîner na ndako mais il fallait na tin de la yo mais eyakate. L'agence est déjà là, donc GPX, ils ont pour Nabino, bandeko nabiso ba congolais. Donc il suffit seulement de poster là-bas, awa, une fois est commis, message est commis, et bandeko no baroya awa, sans problème, ils seront servis. Vous êtes en train de voir comment est-ce que bakoli et tondi awa, biloko eza et belé. Na repoussa na sous sur la soit en ndeko moko. Yepe quand même, ameka pe koloba moi muke. Na moni tantine pe aza awa, tantine abana yo aza awa, donc je m'excuse mon frère. Tout sur la peine moi mouké puisque y a peine à mon épée aza na kuti a habité pa eko za biloko to ndenge nini. Bonjour et bonne année tante. Bonjour. Bonne année. Santé. Santé bien. Raison na les akoli là. Les akoli. Et ça lo ndenge nini komona ki mwana mboka a décidé pe azwa mambongo na okapi osala maramsusu. Mais lobi a servir biso pour kolina yo eya yanga pe eya. Et ça lo ndenge nini komona ki congolais akosala mambabo. Bon et ça là biso bien. Donc c'est pas pour la première fois quand même. Déjà. Voilà, merci. Donc, Tozon a soukuna puisque na moni toko tanaka c'est toute la nengeni isa inondé donc il y a des colis partout donc na sika kuta okota ya kotambola moi bien eza penzate puisque tout le monde a musa les salama a bazo servir. Vous êtes en train de voir comment est-ce que a ba colis et tondi toujours pour la servir ba congolais. Au batinda ki babiloko na bango donc explication za théo eloko ebungaki kolokolio donc déjà kala mingi taso songo kolokolio bakolisa nango ebele awa donc les raisons eza les sociétés pour na bandeko na biso ba congolais au boza libanda au témoin ko tinde loko boy ezate donc il y a plus raison donc les loko ba explication eza la société zo biloko na yo kene na agence GPX à partir ya kuna puisque to kopesa bino adresse ya kuna tout à l'heure avec yemo papa Gaston Tchenda donc to solana ye puisque tout le monde a aussi un message tout à l'heure, il peut avoir explication comment est-ce que je suis en train de voir le service est là. Donc la livraison va livrer carabilo sololi batali explication bon voilà donc il y a même pas résultat là même plasma ezali donc télévision ils a même fragile
mais ayez commis. Donc je suis en train de voir comment est-ce que la chambre awa ils ont tout à côté là na ba colis agence O déjà donc GPX est là donc pour la fret na bino pour la makambambon. Donc explication et souci donc je pense que c'est fini pour des explications c'est rien d'explication ici pour la congolais. Donc il y a moi tout le monde peut artiste munene ya mboka na biso azo défendre culture ya mboka na biso libanda paka loyi pe tout le monde peut awa paka loyi to profiter de l'occasion balamoko bonjour et bonne année. Merci beaucoup pareillement. Surtout na Congo Promo TV5 na biso mbote belé na balandi nyonso ba message na kolanda biso à travers banet o nyonso bozora baku to bolinga kolanda Congo Promo TV5.com. Donc babona na bino ane bandisika ezala ane pena ya confirmation mambo belé. Mais parole tout le monde a appelé na GPX quand même présence na yo ah oui Lukani te et yaka na GPX biso to la ba partenaire parce que muto a soutenir biso peut zong sera sincère c'est-à-dire adresse ya sika ezali koya et puis na lobi boy to changer adresse eza année à changement donc magamonyo so mona itamso ya nini donc to changer pena adresse to longwe na lopori numéro o boye baki wana to comme na numéro 73 donc et puis to longoli JPX et comme GPX moi changement moi nuance ka muke donc collabore du bornae collabore récupérer bornae donc collabore azu bornae par lobi makamba agence OP tobi ke ba congolais moi confiance c'est la raté mais tout le monde quand même na GPX confiance c'est ali fiabilité tout le monde bande ko bazo ya awa kabino moko so confiance yango ezate talebe ya bakoli donc ba pesa encore esika oyo ezali ya confiant et puis to sabino ke non eloko mozo tourner bato 7 ans yango yo biso kaka le colonel loboko na GPX donc 7 ans de fidélité 7 ans à servir ba congolais oyo bazaka na Royaume-Uni pour na batinda biloko na bango nyonso na Kinshasa oza na famille ongotinda mbongo olingi otinda bakoli courrier nyonso kotinda mutuka donc eloko to boya otinda to boya otinda bato pour ça commerce mo illégal mais en tout cas ce jour va permettre bwana ndeko mo bomunika umeli kuna na Grande-Bretagne aoyana voilà parole mais tout le monde quand même voilà merci mais parole est-ce que toi qui est na posona yo ou mais un peu transmettre message na ki parole parce que auto jusqu'on a nenga moto a soni ngai déjà moto a soni un peu de Drex un peu de Rox te nenga na lobi donc bino moko bomoni ceux qui bakoli zo ebele bo c'est que confiance ezali eza makambo ya fret makambo fret zo kozana mutema munene te to zana mutema kokita te lokola ba papa hygiène papa tati atiki bokomone lisusu te politique ebendie ba papa Artir papa Pasteur azali ba Ibrahim bazali ba petit Gaston bazali donc papa hygiène alobi turo akoti monyere bofinyango trop akoti monyere donc musala nde maboke faut ça musala faut ça donc en tout cas vraiment ya kolobezati ya kusambezati ce qui ya kusambezalaki mais tout le monde peut boiter mais quand même bato azo landa baza ebele ba fan club ya mpaka loyi pe quand même mon message na bango nyonso tout baza na besoin pe ya kotina biloko na bango ba fan club na nga nyonso tout basi ba yebango bandakala en tout cas adresse za moko ozala na Grande-Bretagne olingo tinda mo téléphone ya bien moi télévision yo ya kubamba na mira to benga plasma c'est que au témoin ou agence ezate donc raison les assister te en tout cas bande ko nyonso to lingo tinda Facebook na Kinshasa lingo tinda WhatsApp po awa ezala ko la bakoli okutinda yango na GPX et puis adresse za moko le police 73 na Kasavubu et hier komi okukuta Ibrahim okukuta Gaston okukuta Ismaël ya mutu munene te Ismaël ya mutu muke okukuta papa Eugène kwambila mu contacter l'homme a munyere na sombeli yango spécialement lelo ko nazozanga na lukele net moka vie claire mais
en tout cas boya ba ko servir bino pena ndenge zalaka asukoli pena por asukoli bol eteli et puis tozo sabino ke kolo eloko azwe eloko na ye eloko ezalaka bien kolo eloko azwe eloko na ye en tout cas mokolo agence a récupéré ma solo tozalaki na JPX tokomi na GPX Gaston Tchenda donc wamamu lusamba chanza wamamu ni kwambila malaba. Voilà. Merci Paraloï. Donc comme j'étais en train de dire tout à l'heure, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui il n'y a plus question de dire que non moyen et ça les sociétés. Cette agence Lelo congolais a s'est décidé pour nous servir aussi. L'homme a moniéré. Ah bomba. Étiquette à famille. Donc griffe à famille. Tout le monde qui se respecte, ce comme il a dit, il faut Malibandi. Ce que Malibandi tu n'es pas un moulouba. Donc, na le ngila ba ke namba nyos to bolinga kangai. 7 ans yango to sali à fidélité donc tozo fêter 7 ans na biso kalmi to fêter 10 ans na biso dans 3 ans to fêter 10 ans il y a fidélité à GPX 4 ya mabota na bino. Donc GPX ils allaient prendre servir bino. To yebi to boya critique te ceux qui critiquent Zali à Roloba, en tout cas, tous les agents extérieurs pour Bazali, car on a compte à GPX, tous les Sun City, mais c'est Sun City, comme on a eu, papa Nanga, Os Ngandou, et puis tous les des books son, Mbalo so alingi moi si akenda buka na tipo na moi si, donc Mbala sérieux, bino yon au bolingo tcheblo on a bino na Grande-Bretagne, en tout cas place ça c'est moko, oyo tiki biloko na et comme à toute confiance. Donc, biso ba congolais, tous en tema okita, o eza biso moko. O peneza biso moko. Voilà, merci donc je pense que bino tout bande tout bozolanda biso comme na bino tout à l'heure que tout ça a besoin lisusu que bande konyo surtout oyo bazana libanda balingi kotinda biloko na bango. Donc désormais, il y a plus question de dire donc, que non moyen ça lisusu. Ce qui peut pas que le misi CD na ye. Boy ba ke na mutu nyon surtout à partir à Londres. Il y a Grande-Bretagne. Tant oiseau ya ko tika kolina ye bazo pesa ye CD moko. Voilà, déjà ça donc CD nyon surtout pas que le 2016. Donc tozana ba papa Neymar, tozana ba makamso donc vivre sans avoir vécu na pilipila roboeta bozongo na GPX donc kwanga mongwele pembe donc oye pena ko tika kolina yo ba peso CD nyonso wana kaka na bokasi ya GPX. Voilà, très chers amis téléspectateurs fidèles au site au Nabiso. Donc voilà, donc tout à l'heure tout au monde boss Gaston azaki libanda moi azaki en kilote hein azo salam sala mais tout ce qu'on a deuxième partie. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Merci na visite na bino ndenge boy kotala biso awa et c'est moi trop. Comme on a biso toujours profiter pour une occasion pour na remercier na musala ozo sala pour na bande ko na yo ba congolais. Merci on a peut aux gens pas inabino ba pandi sango pour te boye ko luka biso boye ba comment tozali ko sala qu'est-ce qu'on fait et nous on a tozo sala eza na support ya tout un congolais oza na Angleterre mobimba wa yebi na kotinda ka biloko atinda on a GPX donc c'est pourquoi to lobi na biso na bino ke eza grâce ya ba client on a GPX yango ndo moni peut to sala émission lelo tozo ngiseli yo merci au l'équipe n'a offert information aux yeux lobby que non GPX wana ya kala le lobo GPX toujours na tête na ngoza toujours une personne oza ko kumbelango et ko kisi 7 ans na 7 ans wana likambo na client moko te koko so moko te na biloko bato tozana biso ko tutokoma dépôt na biso koma ko tonda yake bato mususu bazo récupérer ba biloko na bango te na habité ceux qui zaki non ba kufa to baza wapi mais na lisolo wana problème ezate na ozong c'est là on pas kaloui tout mec un peu comme ça moi analyse par rapport à 7 ans d'existence il y a agence au Tebi qui c'est pas facile au fait Tebi agence mingi ba congolais ara une année et koufi o ba changer o atekeli kingani mais yo quand même quelle lecture au ça là il y a 7 ans d'existence il y a agence au GPX Fred. Pour 7 ans d'existence, toujours ça la lecture moi comment ça. Nous venons tout n'a rien. Tout n'est l'autre côté.
population moko boye congolaise et pesi biso confiance. Et pesi biso confiance wana, hein? Donc ce qu'on doit faire c'est quoi? Il faut tout là la kana souci. Il y a que qu'est-ce que l'on ni n'a pas na koko zongi sana mutu wana pesinga confiance wana. Et c'est pourquoi aux hommes on a que tous ali. Na wana et puis je suis sûr que tu vas continuer même plus à wana. Mais quand même, le lot, tout le monde a bandé Kobaza, Awa et Bélé, tout le monde il n'y a pas très longtemps, tout le monde a 3 containers, tout le monde écoute tout, donc même la voiture, ils ont mis manaka, tu vois, mais on se demande quand même, est-ce que c'est facile, il y a quoi, fan de ça, option surtout dans la agence? Non, c'est déjà facile pour la revendre ça, option surtout, et là, comme mon copain n'a na loba yango beaucoup plus de fois. Il faut d'abord qu'on soit sérieux dans mosala toza kosala. Koyeba souci ya eloko muto atindi na Congo. Mbongo place oyo azwi ngai na oto yebite. Na pesa ngo importance moko bona motema nanga. Et na zui souci moko ya keno il faut ekoma na destination. Ce qui n'a réalisé biloko na misato. Hein? Donc ce qui veut dire que non naza na place ya ba client nanga bango pe bazala na place na biso yango bayaka pa na biso. Mais en fait lorsque vous êtes à l'agence n'engezo évolué, qu'est-ce que vous vous dites? Ça va? Vous avez déjà atteint l'objectif ou jusque là pas encore? Pour na koloba que notre site doit atteindre l'objectif et ça comment je peux dire naza na émission moko na sina sala na niveau à poto wana. On est aquí na 2008. Na 2008 dans cette émission qu'on a lobby na bande qu'on a bisogno surtout Angleterre. Bande ko tout Angleterre. Ngai na ko lukape ba émission na to balancer les bango. To lobaki ke to zali ko sala boîte. Et bi Bible e bisaka biso ke non Noé a sala ka boîte. Abengaka batu boya. Comme ça, tu as poto d'indate na mai. Biso to yaka to kutaka ba difficulté moko en Angleterre. Aujourd'hui moi nako tanga ba komba ba tutse. Il y a eu des agences, agence Lianzi, agence Nani Didi, agence Nani Edi, agence Eli. Il y a eu toutes ces agences là. Mais na souka nango or ezalaki pour servir la population. Et après, les gens sont wapi bazali, bakangi. Alors, bayebi eloko nini babana kosala te. Gens wana kingani, bayebi te qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais biso na conseil, ya ba client na biso, na conseil. Il y a baninga batutu bazala approche na biso tozali elongo na bango. En fait, durant le 7 ans, tout le monde a eu Libanda awa yo moko zo sala misala zo servir bande ko na yo. To moni ba toazo ki masimana yo, ba oyo tout ça donc yo moko zo au four et au moulin. Mais bande comme ça ba kol ba pe ke zakisi puisque ba moni comment expliquer que non ba conteneur biloko ezo ki tabatu bazo landa yo et puis mutu moko te azo la que non ba yibi ba sali boye. Lelo quel est le secret oyo GPX yazana? Le sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Le sérieux et puis au tout samina équipe moko boye baza pe sérieux, honnête et sali pe biso. Ce qui batu baza ko tout samate na bablo ko nezalaka ya keno ba yibi basali nini, on invite nos clients boya tozo kitelo kona o ce que ça aux situation neza OK. Zwa kolina yo kenendako. Tout ça, il y a décharger 3 conteneurs. Je crois que Bandeko Bakomona. Ce qui fait au lingi. Oui. Ce qu'on lingi que tous la bango ba image, tokoche la bango. Tokoche la bango, tokoche la bango na ba image wana tout wana. Et ça, comment je peux dire? Et ça combinaison moko boya keno, okutani une équipe moko. Soudé. Na yo moko peli susu. On était na yo moko lisusu souci ya tout un client oya jubilo ko na ebi côté azuité bon nazana leki moko leki na ngai moko
tobengaka ye général Jacques leki nanga wana ayebi pasi ya poto ezala bakoli ayebi koma bazwaka koli te mais soki avandi pena moni pena koli ya mutu aza na souci ya koli ya client pasi eza na poto mpona kozwa koli wana moi et vous toyebi te ezala leki nanga nani Jacques ayebi te mais alors le problème ezali ke ngai siko na mitie na place ya mutu wana pasi oyo amoni mpona kozwa biloko wana nazwi pasi wana nalati yango nalobi ke non eloko na yo eza spécial epa na nga il faut ekoma na Kinshasa po ete libota na yo awa na Congo baza spécial. Mais en fait quand même boss Gaston Tshenda tozonga mouké par rapport ya yo ya relation na ba client na yo, quelles sont les difficultés oyo mingi ozo rencontrer na kati ya mosala oyo lorsque ozo servir ba client na yo? Bon ba difficulté eza nango eza biloko moko boye to mona ngo soute po soki to bani ko mona ba difficulté mais to tika na biso soki lelo na discuter na client eza nango moi échange ya parole nazwaka ngo net discussion te il y a jamais eu de difficulté oyo moko pena na ko banda na télémi devant vos caméras na lobi que non et naza na difficulté zate na koki jamais kozwa chaîne mune na télévision neti Congo Promo télévision ou ezali ya Raf Ngindu avandi na Boston na koki jamais ko invité Congo Promo TV baya po baya ko filmer makamyo c'est salama ça aujourd'hui c'est 7 ans après yango 7 ans après na invité Congo Promo TV venez boya komona c'est parce qu'il y a du sérieux chez Congo Promo et il y a aussi du sérieux chez GPX biloko batu na simbate et comment sans problème. Voilà, merci boss. Je pense qu'avant tout chiter moi mouketo aux associés peut-être moi question mon rotomi balé. Tout comme en 2016, GPS étant déjà une grande entreprise. Vous avez une vision mususu. Comment est-ce que tu oki koyeba bandeko bazolanda yo? Est-ce que ba oki koyeba? Quelle est la vision phare de cette année 2016 pour la GPX? C'est un secret. Toko lo bangote. Pourquoi toko lo bangote? Puisque tozo partager vision moko boye na baninga o toko li na bango. J'ai un exemple, hein? Vision ya moninga langa moko boye kombone osingando. Vision na ye na minute boye akoye biso yango te. Vision ya moninga langa moko boye debouk bukasa akoye biso yango te. Lelo par exemple vision ya moninga langa moko boye bon leki na ngai Pakaloui un comédien yo yebite malobi ke na 2016 awa toko sepela biso pe na 2016 awa ba client na biso oyo tu ba tuti samaki na libaku oyo tu ba zwaki ata moi kokoso moko ba moni ke non on n'a pas bien marché toza wana pona koyamba ba problème ba ko benga biso to sololaka la communication ceux qui te communiquer na bango ba limbisi biso na place to betaki mabaku bango pe to ko limbisa bango na place bango ba betaki mabaku beaucoup plus ozo tenir na ke ba client na biso botanga ka ba information to komela kabino na papier po toza ko triquer bino te to lingi bino mingi 2016 a boye beaucoup plus tozala na communication facile. Mais tout le monde comment que par rapport à encore entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec ma agence, mais tout le monde a eu tout à l'heure le ningé aux proches. Il y a ndeko bazo sala ba culture, c'est-à-dire ba artiste, musicien, ba comédien, tout le monde souci wana ozo porter en haut. Tout le monde a vivre tout à l'heure lors il y a conférence de presse, il y a artiste nabiso Kadi Oyo, il y a nouvelle génération, mais tout le monde vend aux enchères, il y a CD, tout le monde y CD DVD moko n'a pris à $500 et aux yeux en 20. Souci nini ozarango pour la culture ya mboka biso. Aujourd'hui ceux qui biso tozali eza pour la culture wana. Oyebi culture wana yango mutu sali ke tozala lelo. Ezalaka na crime moko boye. Na Angleterre o batu mususu bakanisaka ke ezali cri ya kisi.
mutu abimisaka ngo ezalaka Irsil Peshanga Black Line mpaka Louis Adolphe nani Sami Mokili yoka kri balobaka balobi bamonaka vision moko boye balobi match na JPX keba distance eza molai. Ça dit soko lingo beta match na JPX faites attention keba yo kotikala na pa na sima JPX azokende toujours na vitesse wana bamonaka vision bandeko wana. Ça ce sont des artistes combien na pesaka bango po ete basa la bongo. Je crois que on dirait na utilisaka ba artiste wana. Et c'est pourquoi je dois rester fidèle na bango. Okobimisa produit na yo, moi je promets étant qu'un artiste qui m'a soutenu. Ngai na ko promettre ngape na ko soutenir yo. GPX comme je suis là Gaston, je vais te soutenir na ba œuvre ya yo. Na ebika na 2016 abo Louis azobimisa bor na ye. Peshanga azobimisa bor na ye na 2016 ngana ko soutenir ba œuvre na bango. Kadi yo ya bimisi na soutenir ye. Pour eza ya kakoko ya bonne agence boye aibengi bato ata 50 on na Canada 10 personnes na Angleterre na wapi envoyez-moi vos colis envoyez-moi des colis à travers JPX on les a soutiennés. C'est pourquoi on a pu retourner moi ba geste wana o er moko kotikala vie na biso mobimba. Donc ça juste par rapport à ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà, merci. Donc, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous allons nous séparer. Le dernier message n'a pas tout Bazolanda. Partout à travers le monde, tu es dit Batoisa et Belé au Bazolanda yo. Donc je crois le dernier message par rapport à Bandeko. Dernier message nazo bandana na Raf na libota nae na bana nyoso na pesi binombo tebele. Kuna pe nakoya Raf na ebiso ke nakoya na kosala pe JPX kuna mais publicité za la refele Raf. Ça c'est vrai. Oui. Na yango naza ko la qui s'appelle lisusu na bande konyo surtout en Angleterre. Oya ebike na agence à JPX azala libaku moko bo asazwa alimbisi biso azongela biso ce ka Monica Kimaki to ko évoluer na yebilongo. Tout quoi améliorer na place où il y a monaki to betsame libako communication et vous allez beaucoup plus entre biso na ba client na biso et ça la de naissance nyonso yo kanise la biso to vous allez toujours ouvert pour na kosola na bango et aussi les lots vous allez je crois ils a deuxième semaine ou bien première semaine il y a 2016 comme to souhaiter ki ba ndeko nyonso surtout en Angleterre tu sais bah meilleure vie, bonne année et toutes ces choses là. Les lots aussi courage wana ya koyeb ça va OK. Bonne année 2016. Et ceux qui sont nés à 2015 pardon, ils allaient qui moi moulili. Na kombo JPX toza ko senga na nzambe wa kela yonanga. Ezala que na 2016 ezala le ezapena avec lumière na réussite totale. Peut-être beaucoup qui arriver pour soutenir Bisso. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est nous qui vous remercions. Donc merci là, c'était le boss Gaston Tchenda, donc qui est le propriétaire de l'agence GPX, donc au de Tokomi Bessika au Msalezo Salama. Donc je pense que déjà pour la bindu batutu dans l'habitude il y a routine d'Abiloko. Donc une seule adresse déjà sur l'Opori 73. Donc Essika Bourouya. Donc vous ne serez jamais dessus, la fiabilité, la confiance et puis ponctualité, donc c'est-à-dire ce balobidja mardi, lundi. Donc je pense que merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je ne sais pas, vous avez encore un message et peut-être Batumso Bazangi. Courage na musala ozosala et courage na équipe na onyo somobimba. Ko sacrifier makambo ebele bozo sacrifier pour na ko kwende ko luka information. Nazo pe sabino coup de chapeau, merci beaucoup. Voilà.
Merci donc très chers amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Donc nous demandons d'ailleurs à vous qui avez aussi besoin de faire la promotion de vos agences, de faire la promotion de votre business. Donc je pense que ne vous y trompez pas. Donc une seule adresse avec Congo Promo. Nous serons là, nous allons descendre voir ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de présenter vos activités donc à tous les fidèles, à tous ceux-là qui ont toujours suivi nos émissions. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Alors portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Cordon, de la Biboye, aussi aux clients, notamment Neza Boye. Les clients ont un message déjà, un numéro il y a Grande-Bretagne, il y a Londres, il y a Porto. Ils ont un message, il y a un bloc comment, un jour, il y a un paiement. Mais notez bien aux clients. Aussi, message qui est bloqué comme lundi. Lundi, il y a mercredi. Moi, je suis lundi. Attends-vous, man. You know what? If you come to Wednesday, il y a un anglais bloc à Moukili, tant que lundi, il y a un retard, il y a une pénalité pour frais de dépotage. Pour bloc, on appelle banda. Mbule beti yo comprendre que mbule betaki mutarega mbula nzambe bana soka bakanga bambula balemba tango ye en tout cas ce qui message ye à paiement payer mbongo na yo ozana poto payer mbongo na pour que mutu aya ko zobilo mbala moko soko tikali na nyongo ya informer ndeko que nyongo tikalaki et puis ndeko tanga zo zobilo aya ko zongo attend pour que az la charger te na ba frais pénalité tous on a besoin d'angoté tous on a besoin que bloc écouter lelo mutu mtezo bloc na eboye akei Congo Promo oye cordon oye ba journaliste pembe boza mango wapi bolanda Congo Promo donc si tu es kangi ba site tout oza patlora biso boto bomba maki metara ya punoli biso donc si tu es kangi ba site tout Congo Promo donc batika au vivre toza Rafi Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka donc bango batika la quoi ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten koti kaka donc to legi na biso Rafi Ngindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso tozo sala fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kusamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde droit fa Congo Promo TV o aboya sali mokili na esia ingénieur Raphaël Ngindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la ba potonos Belgique ba la potonos ouais balobi Raphaël Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raphaël Ngindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso loko tati na bakili tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter biso loko partout donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo au Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site na niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raphaël Ngindu #1 babi 001 Dallas State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que aux États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que